Soki moninga pali sepela. Soki moninga pali sepela soki moninga zali sepela Sepe babala kaka. La famille babala kaka. Oh penza la Benjamin surtout de la famille Dalo. Tantôt la Benjamin dont tout le monde a déjà la cadotte. Il y a famille, il y a pasteur Roland Dalo. Hein? Leur cadette. Joanna Dalo. Enfin, Aiko Bala. Ba grande sœur na nyonso babalaki. Yepe tourna ye yango wana. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officiel. Bienvenue Nabandeko Onyon Sobaye Sika. Soki ezaka mbala na yo liboso ya kota na chaîne na biso. En tout cas, to senga na yo o s'abonner sur Kisongi officiel. Sala pe commentaire na yo, sala partage na yo, tia ba j'aime na yo, nandenge moko ya bien. Bandeko nanga lelo Kisongi officiel et meme libino makambo moko ya kitoko, makambo moko ya goût, makambo moko ya ambiance. Soki tomoni penza mwana bali tomonaka déjà respect, tomonaka déjà honneur ya ba parents parce que na monde lelo génération surtout ya lelo eza mwa pasi mingi makasi komona basi kobala. Ebele ya basi omonaka ata soki ya obala bongo azalaka deja na mwana o abotaki deja. Batu mosusu kuto omona ba fi mosusu lelo à 20 ans, 30 ans aza deja lelo na basi na bana koto yo lobi kuna na bana koto yo lobi kuna donc bana baza na bango kili. Mais koya kotala lelo Pasteur Dalo na Mama Viviane Dalo babotaka bana basi na nombre ya 4 bandeko nanga. Sur banango nyonso bango nyonso babali oyo nde ya suka na bango Joanna Dalo yepe auti kobala. Yepe auti kobala bandeko nanga balobi lelo célibat ekwei. Comme d'habitude, biso Kisongi officiel, toyaka ka kobeta masolo. Toyaka toujours kobeta masolo bandeko nanga kandenge makambo ezo tambola. Mais Kisongi na biso na lobaka nanga chaque jour ezate Kisongi ya kotonga nde tomona ka batu mosusu bazo tonga nde kotonga. Biso totonga ka bongo te. Kotonga na biso ezalaka na cadre moko ya bien. Bandeko nanga, to sala nanu Kisongi na biso kandenge ezalaka. Na chaîne na biso to sala Kisongi surtout na affaire mariage ya Joanne Dalo. Batu ebele bakomi koloba keno la plupart ya bana mibali o ba okendo bala epa ya pasteur Dalo bazo kendo bala kuna parce que bayebi ke pasteur Dalo azana succès ya makasi bayebi ke non soki bakie ko bala kuna donc futur na bango eza nango assuré yango batu ebele bazo loba bongo. Je ne sais pas bino bandeko nanga bomona makambo ndenge nini. Est-ce que selon bino, selon ba pensée na bino to loba nano tozala honnête, selon ba pensée na bino bo kanisa penza bongo parce que nga na okanisa nanga bongo te na okanisa bongo te to bala naka premièrement parce que eza bolingo oye pusaka mutu nyonso abala andima babala ye ezalaka premièrement bolingo. Je ne pense pas que mibali na bango baza pona intérêt moko boete. Ce qui totali peut-être exemple, il y a pasteur Lord Lombo na Enis Dalo. Babalani bazalaka mwasi na mobali. Mais pasteur Lord Lombo azalaka déjà na succès na ya makasi. Pasteur Lord Lombo déjà ayebana pas possible. Ayebana te que non parce que abala Enis Dalo te. Mais carrière to succès na ye ezalaki déjà ya kala makasi ti lelo succès na ye e continua kaka. Soki to koti ata na mobali ya mwana na bango mibale Rosen mobali na ye pe pasteur ezala pasteur na bossa na mwa kombo na ye mais azalaka pasteur pe ya munene eza na église na ye pasteur wana pe avayajaka mingi pas possible déjà pasteur wana pasteur Vedeso
Pasteur wana déjà ayebana ki déjà depuis kala avant abala na Rowan. Si le succès na ezalaka toujours. Moi je ne vois pas intérêt nini bakokende kobala bana ya pasteur Dalo par intérêt na omona nanga intérêt te na ebité. Mais communauté na biso ezangaka nango makambo te bandeko na ngai. Ezangaka te ata soki totali mwana na bango oya misato eza nani oya salaki mariage ya 2 ans passé. Hein? Mwasi wana kitoko aseka kitoko azalaka penza na tentika kitoko pe mobali na ye wana mobali na ye na kombo ya Isaac bandeko nanga mobali wana deja ayebana ki depuis kala succès na ye pe ezalaka nango depuis kala. En tout cas na omona nanga te ke no mibali bazobala par intérêt mibali boye te bandeko nanga wana ezalaka ka conception na biso tellement biso babantu toyaka toujours et encore na ba conception moko boye bandeko nanga ezalaka toujours et encore terrible. Botika bana batu kimia, botika bana batu bavanda na mabala na bango kimia na ndenge moko ya bien. Et osa la fierté komona la plupart tomona kata na ba église ebele bana pasteur bakendaka toujours na ba vie moko ya kobunda o bazozwaka mibale ya batu o boye bandeko na ngai yaka toujours na makambo ebele. Mais soki tomoni ata na famille ya pasteur Dalo bana na ye bazobala bango bana na ye baokota libala bandeko na ngai eosala ka fierté pas seulement ya pasteur Dalo mais eosala fierté surtout na ba chrétien komona keno y aura aussi des chrétiens o bakotelema ata soki alingi akota ki pasteur kande ba décourageaka batu mosusu kokota na ki pasteur te bana pasteur ba souffriraka bana pasteur vi na bango ebongaka te kokota na ki pasteur te. Mais ba makambo bongo bandeko nanga epesaka courage ya makasi epesaka penza courage muto avandi alobi te nga pe soki na koti lelo na komi pasteur bana nanga bakoki toutefois kobala et dépendra kaka na respect to na exemple ya yo moko parent ndenge ozomemango envers bana na yo. Bandeko nanga tokomi na biso na suka soki nanu osabona te na chaîne na biso ya Kisongi officiel to senga na yo kende osabone kandenge ezalaka to senga na yo sala partage ya moi vidéo na biso to senga na yo kandenge ezalaka sala moi commentaire na yo commentaire na mafinga nde na Kisongi na biso to boyaka na biso mesalaka commentaire na yo ya bien bandeko nanga tokomi penza na suka ya émission na biso. Merci beaucoup pour na kolanda Kisongi officiel na ndenge moko ya bien. Bye bye et à la prochaine.